Vraiment, tu vois qui bien que ceux qui les a réalisés grâce à Maman Solange. Maman Solange, merci. Et puis moi aussi à Papa Bienvenu. Maman Solange Kankasuki. Il y a des gens qui suki dans ce zara longi, zaka manche, quand je suis comme belle. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Sylvie Mode officiel. Tu vis. Siti ya Maman Nabiso. Sylvie Lokeba. Bolingo ya handicapé. Abonnez-vous. 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 Na Cité Oyo. Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. Boya. Bossa abonné. Na officiel TV. Mode. Sylvie TV. S'abonner na site ya Maman Nabiso Sylvie Mode TV officiel. Boya ko s'abonner, boya ebele. Boya hésiter, boya bo s'abonner. Bo s'abonner, bokozwa makambo ya kitoko. Bo s'abonner, ba diversité nyonso ezali. Makambo ya kitoko sans polémique. Parti prité, makambo moko ya malamu. Na Cité Oyo. Sylvie Mode officiel TV. Cité ya Maman Nabiso Lokeba. Polimo ya handicapé. Maman Sylvie ayeli biso. Cité moko ya malamu. Boya bossa abonné. Bossa abonné. Alors, dans l'émission de Stevie Motive officiel, Mbote place Bozali, partout Bozali, maintenant tous les kilos, il y a poids, il y a gros poids, c'est pas vraiment Sylvie, parce que Mbote vraiment place Bozali. La mère n'a qu'un prêtre mère, la queen mother, maman Mokonzi. Maman nanga Sylvie na pesi Mbote pesi maman Mokonzi mon sous-soaza wana pe maman nanga Monique de London pesi Mbote place Bozali vraiment maman Claudine Louye na pesi Mbote vraiment ba mena tous les kilos bino soki Bozali moi na pas za malamu na sepeli vraiment comme on a bino pe koyoka bino comme d'habitude le to za awa na commune ya Kalamu précisément na quartier Kauka. Je pense que le quartier Kauka na commune Kalamu parce que Kalamu za ba commune belé. Pardon, za ba quartier belé Matongi de Kalamu, Kimbangu. Alors le za quartier Kimbangu awa. To yeko luka maman moko pe handicapé. Je pense que ça des bisopé déjà na yé mais to yeko luka yé la surprise comme d'habitude tout ça et Lubu. Quand on dit toujours que les handicapés sont capables de faire tout, c'est pas pour rien au Tobagalo Kwana. C'est juste pour vous montrer la démonstration à ça la façon de préparer, façon de faire, comment elle est à la maison, comment c'est-à-dire comment il fait tout à la maison, tel qu'une femme ménagère. Donc c'est un peu ça, c'est pour cela qu'il tient sur le terrain. On a venu Baouba, dans le quartier Kauka, pour toi arriver, quand la maman Nabiso, on peut redécouvrir en pleine émission. Bon, c'est rappelé qu'il y a déjà une émission déjà. Beka, tout le monde. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Sylvie Mode officiel. Tu vis. Siti ya Maman Nabiso. Sylvie Lokeba. Bolingo ya handicapé. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous na Cité Oyo. Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. Boya bossa abonné. Pour na ba soins de santé de ces efforts de la buto na koto kauka bikauka to sape foto maka kawaga si weso venir bitaka ba kina bunga pete tuni pe die bo si tumo pa pe libanda no pe libanda a to pa na ya pour na masweli buto bisa kio ne la ba to se bubu na yo to ki pa ça na yo ya vendredi lelo donc c'est ça oza ba misala to zo ki pe tout comment
Alors, bandeko, déjà à la manabiso to ça dans émission de l'eau. Je pense que vous découvriez et même peut déjà moi déjà figure naé, moi déjà c'est déjà une fois émission naé. D'ailleurs la sélection et le bout il y a mon commandant donc ensemble sans plus tarder. Tout déjà chez moi déjà Windsor. Le déjà vous êtes déjà au courant ma camarade déjà. T'es le là ma tu bango ah ouais tu bango kana Windsor dans bama quoi. Bon. Toke na Windsor po Windsor mikolo komi moyete hein. Toke ne Windsor o to mona to ko somba to sombi pe to lambi. D'accord, alors toi qui nous ensemble maintenant pour te banini à Kolamba. TV mode Sylvie TV. S'abonner na site ya maman na biso Sylvie Mode TV officiel. Boya ko s'abonner, boya ebele. Boya hésiter, boya bo s'abonner, bokozwa makambo ya kitoko. Bo s'abonner, ba diversité nyonso ezali. Makambo ya kitoko sans polémique. Parti prité, makambo moko ya malamu. Na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Site ya mama na biso Lukeba polimo ya handicapé mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu boya bosabone YouTube oyo bozali komona ndeko na nga eza na makambo ebele ekoki kobebisela yo te makambo luka esika nini yotala baemiso ya malamu. Esika yango nini Sylvie Mode officiel TV ya mama na biso Sylvie Lukeba bosabone ye site ya malamu ezali site ya bana nzambe oya bosabone site ya bana nzambe oh bosabone bosabone Sylvie Mode officiel TV. Site oyo eza na makambo ya buzoba te, ezolobela ba personnes vivant avec handicap, ezolobela bandeko oyo baza baze, ezolobela bandeko oyo baza bandundu, bandeko oyo baza bafan de la rue, bashege, bandeko boya ebele, boya tosangisa maboko, boya tosuba. Peut-être ozoyeba te kobanda ndenge nini yaka awa okoki kosola okoki kosala ndenge nini toza mpe na posa lisungi na bino union fait la force belela beta force bakofongolela yo vraiment meme na matie 77 elobeli biso bongo. Merci beaucoup bandeko boya kosabone boya kosala bajami na bino boya kokomante ezalaka na buzoba te bosabone makambo nyonso ya kitoko badiversité eza na Sylvie Mode officiel TV bosabone bosabone oh bosabone YouTube oyo ekoki kobongisela yo nde makambo Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube
Sylvie Mode officiel. Tu vis. Site ya maman na biso. Sylvie Lokeba. Bolingo ya handicapé. Abonnez-vous. Abonnez-vous na site oyo. Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. Boya, bos abonné. Na officiel TV Mode Sylvie TV. Bos abonné na site ya maman na biso Sylvie Mode TV officiel. Boya kosabone, boya ebele. Boya hésitete, boya bosabone. Bosabone, bokozwa makambo ya kitoko. Bosabone, ba diversité nyonso ezali. Makambo ya kitoko, sans polémique. Parti prité, makambo moko ya malamu. Na site oyo, Sylvie Mode officiel TV. Site ya mama na biso Lokeba, polimo ya handicapé, mama Sylvie. Ayeli biso site moko ya malamu. Boya, bosabone. 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 YouTube oyo bozali komona ndeko nanga. Ezana makambo ebele, ekoki kobebisela yo te makambo. Luka esika nini otala bebiso ya malamu. Esika yango nini Sylvie Mode officiel TV ya mama na biso Sylvie Lokeba. Bosabone ye. Site ya malamu ezali site ya bana Nzambe. Oya bosabone. Site ya bana Nzambe. Oh, bosabone. Bosabone. Sylvie Mode officiel TV. Site oyo eza na makambo ya buzoba te, ezolobela ba personnes vivant avec handicap, ezolobela bandeko oyo baza bave, ezolobela bandeko oyo baza bandundu, bandeko oyo baza bafan de la rue, bashege, bandeko boya ebele, boya tosangisa maboko, boya tosumba. Peut-être ozoyeba te okobanda ndenge nini yaka awa, okoki kosola, okoki kosala ndenge nini. Toza mpe na posa lisumi na bino, union fait la force, belela beta force, bakofongolela yo. Vraiment même na matie 77 elobeli biso bongo. Merci beaucoup bandeko, boya kosabone, boya kosala bajami na bino, boya kokomante. Bosabone ezalaka na buzoba te. Bosabone makambo nyonso ya kitoko. Ba diversité eza na Sylvie Mode officiel TV. Bosabone. Bosabone. Oh, bosabone. YouTube oyo ekoki kobongisela yo nde makambo. Bakonse ya malamu na baemission ya boye oyo mama na biso asalaka na Sylvie Mode officiel TV. Bosabone. Bosabone. Oh, bosabone. Bosabone massivement na site ya mama na biso Sylvie Lokeba, bolingo ya handicapé. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube officielle TV Mode Sylvie TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode officielle TV. Yamonde ezali masolo ya YouTube katina polo. Sylvie. Adios. Herman Elise. Alors bandeko, j'ai outil bongo na marché à Makolongolo, c'est-à-dire que Makolongolo à la Kauka. Je vais bien dire au début de l'émission que
émission de Sango na commune à Kalam, précisément dans le quartier Kauka. Kauka, d'être aussi déjà marché dans le biso. Je pense bien, Bing Baby peut déjà mon image naïe, dès leur sepso et Lubu et Lelo, Nenga Kolamba. Alors, il faut que déjà que retenu que si cette émission et tout ça, ils ont réalisé vraiment grâce à maman et Solange, moi aussi, à papa, bienvenue. Vraiment, et grâce à la émission, ils ont réalisé. Et puis, en collaboration toujours avec maman Sylvie Lukeba, quand on dit toujours que soit au P, c'est pas maman Sylvie et comme Maranango. Et comment c'est-à-dire au PC qu'on a un poteau à des qui déjà connu déjà et puis émission bon réalisé vraiment maman Solange te peux merci mingi et papa bienvenue vraiment peut toujours maman il a toujours bon vraiment c'est peli plutôt c'est peli puis moi ce je pense bien c'est peli comme on est le boss art proposé wana ça fait vraiment plaisir ma casse alors toi continue mission biso à comme déjà ma biso je pense bien à présenter ce bloc à Lamba lelo d'abord présenter à Lamba d'être modèle Thomson alors maman au qui présenter déjà bloc union ça journée à lelo. Nazosala Thomson nangana ngai nazokalinga Thomson sima nasali ngai na ngai sima nango de to sui to tia na mesa to le mina yebi ke Thomson na ngai bino mo boyebi yango ndenge ezalaka kitoko makasi na uti wenze siko nazosala ngai na ngai epesi nyocha kati ya biloko wana bepisi natie bonga na salela pena bakibe ebele te natie kaka bepisi nanga natie ndembi natie ai natie litungulu natie tomate na poivron bon nalinga kosalela bepisi ebele wana te bakibe wana mingi nga nasalela yango te. Vraiment, je pense bien, maman Arola Mabongo, Ngai, je pense bien, on se rappelle quand on était avec les enfants, Ngai, il faut faire quitter ça comme un quitté, donc ça fait ça. Donc, alors maman, bon, ils accompagnent Nini. Bon, bilo on a Olamba, ils accompagnent na Kwanga. Na Mkongo, na Mundibu, na Lula Kwanga. Na Lula Kwanga penza yango na moneka bilo na osala. Futoli yango kana Kwanga po eleka bien. Vraiment, je pense bien, une fois, tu te rappelles, pas maman Dolo, maman Ngaïngabi, au Kana, banal planté. Donc, tu as bongo, ils ont accompagné na Kwanga. Alors, je pense bien que Bandeko, je pense que Bangaïngaï, et Bibi Bangaïngaï, Zalaka, mais le lot, je pense que les assortes belé, juste peux m'engager, comment on appelle son gars. Donc, oui, c'est différent. C'est différent, papa. Moto ayeba olamba akande muso lamba ndenge mona batu te nakoyi komikumisa te mais tant kande to liango nde place to tsande ba point vraiment être relais to tcha point place wana alors juste pour vous rappeler bien que l'émission est le bout de ça à chaque moment à chaque fois et il y a des choses il y a des raisons la première raison que toi apprendre un peu ton souper bolamba pété muso sabaka ngai lo capacité mais alambango oi. Alors, il faut apprendre toujours la deuxième raison, juste pour vous montrer que des personnes avec handicap sont capables de faire tout ça, capables de préparer. Il y a aussi un message à tous les anandak. Donc, c'est ma balle. Alors, on sait très bien aussi que maman a une femme mariée, elle a un bana, elle a un mobile. Donc, c'est un peu ça. Il y a des choses, des raisons, tout ça, et Lubu. Je pense bien, et Lubu, ils ont rappelé des artistes et comédiens, quand tous les pas sur Massas, on a fait Simbote, dernièrement, à Makala, comme ça, émission, donc on a partout, c'est comme ça, l'émission, on a partout, tu as rappelé à Simorote. Alors, donc pour suivre l'émission, dans le quartier Kauka, dès que vous avez le petit peu dans Kauka, dès que vous avez un signal, il y a un signal, il y a un signal, il y a un Kauka, bon, tu as un quartier Kauka, tu continuer l'émission ensemble, na maman. Et bah tu m'as dit image bien maman comment est nani sous bon nga yebi mais on va ko bossana kombo nanga maman Alphonsine kombo nanga maman moi ça pasta moi ça pasteur mobile nanga za pasteur abala nga peno officiel apesa nga lokumu vraiment ba so ba ke bandi pe bana bango entre bango za bon tu sais pas so ba ke bandi pe bana bango te bon zaka bongo mais oya bino zaki vraiment officiel zaka on dernier jour ngoma se passa kana pe zaka surprise ton deni papa na bande kutuko kokate o mona ka do na bande banga bingana obala ngana obala omo atamsolo babo baninga nga ba oseka nga bia boseka mala mukolongo to talaka muko na bala kana baninga na ngai
en tout cas bamona yango eloko moko babi vraiment faut kotiaka kondima na likambo nyonso wana yango faut kotiaka kondima so otie kondima nzambe pa okokisela o mais so otie kondima te moye pozwa eza te baninga nga bamona yango esengo makasi ndenge moko mpe nga moko nazalaki na esengo mokolo yango donc nazokoka utu kolia te c'est le gars d'un niveau déjà welekaki yaya na plafond tika bala pongi kutu insomnie donc penza ba cauchemar moye tie ka ndenge ozoloba wana genre je vois ekoma kaka voilà ce que pour les bonhommes sous handicapés va désespérer ma casse ils va croire que va roba les jours mais ça je ne connais pas on ne connaît pas bonhommes sous handicapés bon bandeko na ngai bandikape ya basi nanu nazoteya nde nanu bino botya motema teke mokili esuki botya motema teke o ngai nde naza boye neti naza na ngai handikape neti naza na ngai handikape baobala nga te koloba eloko wana te nzambe aza oyo asalelaka bato ngai natiaka nzambe nanu mpo ye wana nde moto asalelanga yango natiaka na liboso nzambe bandeko na nga bozala na komikitisa bozala na komikanga bomibatela bokozanga mibali bakobala bino te so nga nabalaki na nga handikape bon nasepelaki na ngai ezalaki shwa na nga mais soko okangi motema nokobala no mpe valide mpo bavalide mpe baza na bango bino basi handicapé olinga bavalide te basasa no baaventure entre bino na bino kaka te wana baoloba wana baza bato bazokosa bao mpe babala bavalide bazali so okende na bacentre bandikape o babala bavalide baza te bazali na bacentre bazali babala bavalide eza ça dépend ya mutu moko alinga na ye malgré tout bato mingi balobako kaka te bavalide basabotaka bato bavalide basala boye motema mutu ka eza nango sanduku te yo mitosa kaka milengela oyo ozosenga mpa nzambe nzambe akokisela yo yango nateyi bandeko na nga bandikape bolemba te botiaka motema na bino mpa nzambe nzambe akosalela bino vraiment bolemba te e botya espoir epa nzambe nzambe akosala bino tu oyo bozalaka wana nga vraiment nakobala mokolo nini nga vraiment deux espoirs oza na doute envers yo moko c'est déjà une erreur oza na doute yo moko kina kobala te de ba doute déjà alors si oza na espoir tu as la foi que nga place wana akoma tu vas y arriver alors si oza na espoir te ngoma ka mosusu batraka bongo otraka référence à quartier wana etalio mais il faut toujours tia espoir epa nzambe ke nakokoma vraiment je pense bien to poursuivre l'émission biso et Lubu ensemble notre triple option Belon Beka Kwalama toujours ensemble nangai merci makasi na yemei attends comboter point vraiment to continue monsieur biso alors maman tu vas te musana osala na musana kotonga osalaka et c'est pas ça ndenge ni pas monsieur ba doute est-ce que tu peux travailler aki ko lamba ako sa musala le va sa musala ko pe kotonga beaucoup de gens tu sais mission se poser la question belé bon nakoloba bo mipesa ba question ebele te po handicapé aza mutu handicapé aza nyama te handicapé aza mutu fa yekola fa tanga fa sa makambo ebele na vi na ye nga nazali awa nga nasala na affaire sociale epa maamoseka nasala pa maamoseka na affaire sociale na Kasavubu na Luozi numéro 3 nasalaka wana mama azwaka nga na bandaki kosala te na bandaki kokanga nde suki na bandaki kokanga suki na suki wana mpe na mosala suki na yekola yango te kaka ndenge Jehova apesanga mayele wana ya kosala suki nalatisa bamarie nasala mosala na ngai ya suki naye komona mwaye te nga bi te funa bakisa su métier mosu na vi na nga nde nakendaka mpa mama moseka nakendaka mpo nasomba na nga kaka carte na bandoke nzela braza ntango nakomi wana mobali nabi yo kangaka suki okoki kovanda te na atelier obanda kokanga suki ngabi papa nga na ye sombaka carte mpona banokenda nga nzela braza bi te awa bazolakisa misala ebele nzela braza wana okelekisa air pamba yekola mosala na yo komisi kosunga yo ngabi likambo te papa na ndimi naoke susu nzela braza te navandi mama moseka bandi kolakisa biso ndenge osala bape bamayaka kosala nango banap tozotonga banap tozotonga basupla wana babiloko ebele kaka na bilamba neti na minute oyo nde tootonga nde bakashi ne
na minute totonga bakashi ne eza deja ebele tozotonga mais totonga bilamba totonga banape totonga biloko ebele mosala ebele eza kuna mosala eza pena barevenu nango bon ezali tosala mosala oyo ezali ke jehova mpenza azosunga biso mpe jehova azosunga moye totika yango eza te mpo ezosunga biso makasi. Est-ce qu'à part que travailler place aux arana, yo mo pose peu avec la boutique na yo mo comment bord na mo ko raté. Bon, naza na boutique te natekaka nde na ndako. Boutique banye ke au sein mo le moi atelier na yo mo na palin to mo salon salon mo bila palin. Nanu na sali te po muta osunganga azati. Naza na posa ko sala ngo. Mais naza na machine te. Neti naza na machine te na osala atelier ndeni. Na sala kaka kuna nde na atelier kuna na musala nde place na sala. Mais no mapo na nga mona kana posa ko sala atelier nanga ndenge na sala kapena musala suki na za na posa ko sala atelier na sali maison nanga ya coiffure na sali restaurant nanga na kati ide la nga nde yango wana. Oko mère malewa. Na malewa po mutsuka yako sala suki oluka liati. So muta yako sala suki olukwa. Kwa belon so ikanza ya mtu mkiona me chauffer mba moko kwa malewa. Soki muta yako otongisela mba akozana besoin lia. Okeke mbongo ekende pa musuma ma kota na caisse. Soki mbongo ekoti na caisse monte ke okotambola pe moi bien. Projet ya bien mais muta ko soutenir nga azate. Yango o azana mbongo abwaka na nzela te. Alo na place o batu bazo senga po venir na bango ekende liboso. Osomon. Oui, mais toi avancer, parce que ça est belé vraiment tu rejoins toi avancer na elubu na biso. TV mode Sylvie TV. S'abonner na site ya maman na biso Sylvie Mode TV officiel. Boya ko s'abonner boya ebele. Boya hésiter boya bo s'abonner. Bo s'abonner bokozwa makambo ya kitoko. Bo s'abonner ba diversité nyonso ezali. Makambo ya kitoko sans polémique. Parti prité makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Site ya mama na biso lukeba polimo ya handicapé mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu boya bosabone YouTube oyo bozali komona ndeko na nga eza na makambo ebele ekoki kobebisela yo mpe makambo luka esika nini yotala baemiso ya malamu esika yango nini Sylvie Mode officiel TV ya mama na biso Sylvie lukeba bosabone site ya malamu ezali site ya bana nzambe oya bosabone site ya bana nzambe oh bosabone bosabone Sylvie Mode officiel TV. Site oyo eza na makambo ya buzoba te ezolobela ba personne vivant avec handicap ezolobela bandeko oyo baza baze ezolobela bandeko oyo baza bandundu bandeko oyo baza bafan de la rue bashege bandeko boya ete. Alors bandeko to poursuivre émission biso ya elubu ya lelo. Alors maman Alpha a to de niveau ni déjà. Pana ina tsanga inga ina ngana moto nazo sukola ngona ina sukola pona tsana moto. Ngai bako so combien de fois pas so ba ngai ngaza bilongo bekwa ba moi bincho puis mike bani moi mike bako so ngai combien de fois Na zelo ngai ngafuna sukola ngo 3 fois. Kweza na zelo mingi. Donc niveau ni kuna. Poisson déjà si na sukoli yango na kati na longoli ba salite na lingi na saisonner yango. Na tsa bepis. Yes ça so poisson so comme ezazé o so mi poisson pas munguto lia to mutala mi poisson lia ogize. Kwani? O tse bepis te faut tsango bepis o vandisi yango ndambu neti bosiko.
nene tanga ngai na moto bongo sima nango na ko kalinga Thomson ta wana nazo tanga ngai na moto Thomson pre ezokota bepisi tango kolia ngo omona ke kitoko bepisi te go saisonné ngo te ozwi kaka mba moko na bepisi na ko kalinga balamba bongo te. Faut apprendre à préparer, c'est-à-dire que la film sur moi peut vrai chéri. Hein, à denda. Au moins pendant na Instagram na FB na WhatsApp pour te battre na statut. Mais là mbelo biloko. Mama mia, olelite. Hein, oleli. Donc dans mbelo sortir bicarbonate na place à Mungwa. Eh. D'ailleurs combien de déjà, d'ailleurs mon déjà. Une fille hein, ba bano ba français mingi wana amba lo super vina place moi te bicarbonate. Oh toto Rodrigue do so bela te bela poto. Oh tchena ka to te bicarbonate binzambe na ngai. Donc faut apprendre à préparer, c'est très important. Donc beka alambaka. Ah repa moi mama kasi quiz na loso. Repa préférer beka. Sylvie Modé officiel TV. Siti oyo na makambo ya buzoba te ezolobela ba personne vivant avec handicap ezolobela bandeko oyo baza baze ezolobela bandeko oyo baza bandundu bandeko oyo baza bafa de la rue bashege bandeko boya ebele boya tosangisa maboko boya tosumba peut-être ozoyeba te okobanda ndenge nini yaka awa okoki kosola okoki kosala ndenge nini toza mpe na posa lisungi na bino union fait la force belela beta force bakofongolela yo vraiment même na matie 77 elobeli biso bongo. Merci beaucoup bandeko boya kosabone boya kosala bajami na bino boya kokomante bosabone ezalaka na buzoba te bosabone makambo nyonso ya kitoko bauniversité eza na Sylvie Modé officiel TV bosabone 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 YouTube oyo ekoki kobongisela yo nde makambo bakonse ya malamu na baemission ya boye oyo mama na biso asalaka na Sylvie Modé officiel TV bosabone 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 massivement masiti ya mama na biso Sylvie Lokeba bolimo ya handicapé. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube officielle TV Mode Sylvie TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode officielle TV. Vraiment, tout va qui bien que ceux qui les a réalisés grâce à Maman Solange. Maman Solange, merci. Et moi aussi à papa, bienvenue. Maman Solange Kankasuki. Il y a des gens qui ont suki dans ce zara longi, zaka manche, quand je suis comme belle, mi tok. Donc il y a qui a salon à peut place à Zalaka, à façonner comme ils bien. Maman Solange, merci. Et papa, bienvenue toujours. Monter ma mère. Ça là bien, ça vraiment bien, je pense bien. Ah déjà, le couple de montre déjà. Toi vous avez quoi, nganga toka. Maman, malfa, nganga ko ils ont tout à bam sous ils ont tout à ton ngani. Na tout en cas na lutu, na libokateka na lutu, na kalingi yango, na tsebe pis na ngai esili. Ils années après au boka mai wana soki toki mai nango baki za na obwaka mai pona ngai wana omoni ngai wana ezalaka bato mosusu abela kestoma akokolia biloko ya ngai te yango tosaka soko toksi ngai fo bwaka mai po moto alia yango azala lese. Vraiment to continue mission na biso na triple option beka biso Sylvie Lokeba bolingo ya handicapé. Abonnez-vous na site oyo Sylvie Modé officiel TV. Sylvie Modé officiel TV. Boya bosabone na officiel TV mode Sylvie
s'abonner na site ya maman na biso Sylvie Mo TV officiel. Boya s'abonner, boya ebele. Boya hésiter, boya s'abonner. S'abonner, bokozwa makambo ya kitoko. S'abonner, ba diversité nyonso ezali. Makambo ya kitoko, sans polémique. Parti prité, makambo moko ya malamu. Na site oyo, Sylvie Mo officiel TV. Site ya mama na biso, Lukeba, polimo ya bendikape. Mama Sylvie, ayeli biso, site moko ya malamu. Boya, s'abonner. S'abonner. YouTube oyo, bozali komona ndeko nanga. Ezana makambo ebele, ekoki kobebisela yo te makambo. Luka esika nini yotala baebiso ya malamu. Esika yango nini, Sylvie Mo officiel TV. Ya mama na biso Sylvie Lukeba. S'abonner. Site ya malamu, ezali site ya bana Nzambe. Oya, s'abonner. Site ya bana Nzambe. Oh, s'abonner. S'abonner. Sylvie Mo officiel TV. Site oyo eza na makambo ya buzoba te, ezolobela ba personne vivant avec handicap, ezolobela bandeko oyo baza bave, ezolobela bandeko oyo baza bandundu, bandeko oyo baza bafa de la rue, bashege, bandeko boya ebele, boya tosangisa maboko, boya tosumba. Peut-être ozoyeba te okobanda ndenge nini yaka awa, okoki kosola, okoki kosala ndenge nini. Toza mpe na posa lisungi na bino, union fait la force, belela beta force, bakofongolela yo. Vraiment même na matie 77 elobeli biso bongo. Merci beaucoup bandeko, boya s'abonner, boya kosala bajani na bino, boya kokomante. S'abonner, ezalaka na buzoba te. S'abonner, makambo nyonso ya kitoko, ba diversité. Eza na Sylvie Mo officiel TV. S'abonner. S'abonner. YouTube oyo, ekoki kobongisela yo nde makambo. S'abonner massivement na site ya mama na biso Sylvie Lukeba, polimo ya bendikape. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube officielle TV Mo Sylvie TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Oui, donc pour suivre toujours Elubu na biso ya lelo na mama Alpha. Mama Alpha, tu as niveau ni déjà? Kanga Thompson na tsainga na moto ngainga itoki na okalinga ngosima na ina kalinga na Thompson so na Cisco kalinga Thompson sima ngwali na okalinga ngainga. Vraiment, toza toujours na Elubu na biso lelo. Je salue batuno surtout baza sur kosunga ngai na eseki bino bien kende kona bino bien malgré ba demande na ye et ils ont répondu mais je compte batuno surtout balandanga na aide na kibino maman Solange pas bienvenue so ça na cadeau c'est puis ça nga fort j'ai un pour ça téléphone vraiment téléphone un peu de difficulté téléphone bon moi na ngwana
ya ka ndro dika très tous aka ndro pour appel kaka nous bébé pour appel kaka les autres réseaux sociaux exacts pas bienvenue ça un plaisir fort maman Solange pas bienvenue maman Monique de London maman Monique nazaka maman Claudine Louyeye non c'est kabino Cité nyonso ezali makambo kitoko sans polémique parti prité makambo moko ya malamu na cité oyo Sylvie Monde officiel TV Cité ya mama na biso Lukeba Polimo ya bendikape Mama Sylvie Ayeli biso Cité moko ya malamu Boya Bosabone YouTube oyo bozali komona ndeko nanga eza na makambo ebele ekoki kobebisela yo mpe makambo luka esika nini otala baemiso ya malamu alors bande toi avancer toujours na elubu na biso maman d'être une étape nini to comme na étape na biso ya ngai to comme na étape ya ngai déjà yango nazosalaka po tosisa émission na biso nazosala na ngai nanga na kiti na moto ebeli siko nazobeta yango po ezala bien natokisaki yango ya mibimba yango nazobeta yango po ebukana po tolia yango bien ngai wana ocha bepice nini na kati ya ngai wana nakotia bepice papa nakolomba ngai ese épice te osango mélange oamango méthode ya kokalinga ou comme naosala méthode ya kokalinga mefuna te mwa mai moko ya mokie po ebelisa bepice na Bana Nzambe oya bosabone Sitia bana Nzambe oh bosabone bosabone Sylvie Monde officiel TV site oyo eza na makambo ya buzoba te ezolobela ba personne vivant avec handicap ezolobela bandeko oyo baza bave ezolobela bandeko oyo baza bandundu bandeko oyo baza bafa de la rue bashege bandeko boya ebele boya tosangisa maboko boya tosumba peut-être ozoyeba te okobanda ndenge nini yaka awa okoki kosola okoki kosala ndenge nini toza mpenza na posa lisungi na bino union fait la force belela beta force bakofongolela yo vraiment meme na matie 77 elobeli biso bongo merci beaucoup bandeko boya kosabone boya kosala bajeune na bino boya kokomante bosabone ezalaka na buzoba te bosabone makambo nyonso ya kitoko badiversité eza na Sylvie Monde officiel TV bosabone bosabone oh bosabone YouTube oyo ekoki kobongisela yo nde makambo bakose ya malamu na baemisio ya boye oyo mama na biso asalaka na Sylvie Monde officiel TV bosabone oh bosabone massivement na site ya mama na biso Sylvie Lokeba bolimo ya bendikape alors maman atu comme niveau ni déjà to comme na place otia ngai na biso po tokalinga yango sikoyo ekomi ke na balola naobalongo na bamini yanga nasalaki okorapele bato baépice oyo osaleli sauce no wana bepice nasaleli sauce oyo ezalika aubergine bitungulu matungulu ndembi kibi jimboka ya pamba moko ai
poivron yango nasaleli sauce na ngai ya ngai po nazobala yango po ebela ezika te na pilipili ya mbuma. Alors bandeko bandi ya émission parlant des handicapés eza l'unique les émission to bami handicapé to sabon ko handicapé vanda kuna bango mais ça basalaka de to avec maman ya biso moi ça pasteur ben ki ma pasteur maman Alpha ala me biso longa ngai na système ba Congo de ba Congo balaka bio na bango che pima ba pilipili minene wana et puis ils accompagnent na poisson na kwanga. C'est-à-dire que tu as ngami na fufu, surtout ba bandundu. Na ba tu ya ninyo kuna. Ba nga fufu fort, bon so ba die zate ba liate alors. C'est pour cela hier ba ki recette ne on fait lier na kwanga, accompagné na kwanga. Donc moi to lianga ngai wa le Thomson na kanyo très bien saisonnement kitoko makasi. Pour te prendre bien peut-être la sabino qui est handicapé ça la boulot nyonso to wi ko lamba. Na leblo ba handicapé mingi. Miso ba ngoye munene elibu munanga elibu makale bo elibu munanga munene po liblo handicapé mingi za ngoye ngote elibu makale elibu ma famille et salut tout la famille Bouzi tout place Bazali voilà c'est ma famille donc c'est un peu ça. Alors mesdames et messieurs ceux qui émission les équipes vont réaliser c'est grâce à maman Solange maman Kankaso qui toque qui pas na façonné yo ala ki soninga basala ke lokwa bisi bota bo mwana yo. Bon, pas ma Solange, moi c'est pas bienvenu. Pas bienvenu parce que de place à Zali. C'est grâce au couple de te réaliser et Loubou et Lelo. Alors, je pose pour ça, tu vois, c'est le Loubou. On a fait d'autres émissions, c'est là qui nous avons mis quelque chose. Ils ont $100. 50, 40, 30. On est sur mon angoé, nango tindi. Ils ont malam, et Loubou s'est passé au moins l'image qui toko. Puis tous autres remercions de ça le couple. Oyo Batuko Sunga Maman Sylvie Tekou émission Oyo et c'est réalisé. Et puis merci très particulièrement dans mon frère, cousin, ami Belon Beka triple option pour le vraiment de cette vidéo tout moi que vidéo émission en retard ma Sylvie le vidéo émission en retard et quand tu vas maman quand nous autres maladie chez Sanjay Bana Kobela mais tu sais effort tout ça émission tout réalisé émission Oyo. Et puis nous surtout déjà merci d'avance pas Sunga bana projet déjà Sunga. Vous avez bon téléphone, non, c'est un téléphone au bout de et ça a plaisir, ma casse vraiment. Nous avons te remercier. Là, on a une émission Bisso, par les handicapés. Tu as mis presque vraiment dans la fin de l'émission Bisso. Juste bientôt, tu passes déjà un tablet pour te lier. Tu as bon au prochain numéro. Bye. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Sylvie Mode officiel. Suivi. Siti ya Maman Nabiso. Sylvie Longeba. Bolimo ya handicapé. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Na site oyo. Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. Boya. Bossa abonné. La officiel TV. Sylvie TV. S'abonner na site ya Maman Nabiso Sylvie Mode TV officiel. Boya ko s'abonner boya ebele. Boya hésiter boya bo s'abonner. Bo s'abonner bokozwa makambo ya kitoko. Bo s'abonner ba diversité nyonso ezali. Makambo ya kitoko sans polémique. Parti prité makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Site ya Maman Nabiso Lukeba Olimo ya handicapé Maman Sylvie ayeli biso site moko ya malamu boya bosa abonné.
kopesa na nzambe. Oh, bosabone, bosabone. Sylvie Mode officiel TV. Site oyo eza na makambo ya buzoba te, ezolobela ba personne vivant avec handicap, ezolobela bandeko oyo baza baze, ezolobela bandeko oyo baza bandundu, bandeko oyo baza bafan de la rue, bashege, bandeko boya ebele, boya. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode officiel TV. Site ya Maman na biso Sylvie Lukeba bolingo ya bandikape. Abonnez-vous na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. Boya bosabone na officiel TV Mode Sylvie TV. Bosabone na site ya Maman na biso Sylvie Mode TV officiel. Boya kosabone, boya ebele. Bohésite te, boya bosabone. Bosabone, bokozwa makambo ya kitoko. Bosabone, ba diversité nyonso ezali. Makambo ya kitoko, sans polémique. Parti prité, makambo moko ya malamu. Na site oyo, Sylvie Mode officiel TV. Site ya Maman na biso Lukeba bolingo ya bandikape. Mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu. Boya bosabone, bosabone YouTube oyo bozali komona ndeko na nga eza na makambo ebele ekoki kobebisela yo te.